patin. Moment où Zobenga est placebo. Moment où Zobenga est marionnette. Angela Merkel a dit voici la personne, c'est que l'Afrique cherchait, pas le Congo. Mais c'est que l'Afrique qui m'a manqué. Moment où Bozoé est la majorité. Faché ici le Congolais lobi tika bango basama. Au sein du gouvernement lobi biso 65%. Lobi pesa bango ya. Kabila wela lobi pesa ngashi. Lobi pesa yeshi. Kabila bosani ke muto zosona na ye tata na ye. C'est le tout premier docteur à moi. Na kata toi justice c'est ça na cap. Kabila tala babi kikaya bin karubo sawa. Abina yo kaka muto ana samonga kikaya tula musiyasa. Wana nyoso wana Kabila sobeta kama makofi na pa. Wana fachala leli na ye kaka corde ya ri. Abeta na yo makofi na panze kontaka nango. Wana nyoso ya soroba Kabila abiwa ke oya sayu Martin Fayulu lobi pa Moïse Katumbi abi comme un président koloba ka kofune na passé ba fune na passé te mais justice sa musala lobi justice c'est commissaire sélectif. Oh tangu fatia zo bendana kolale na code nzoka zo bima libanda mutu wana ndenge ni babite awa na ngola to kangeli banze abeti na sambi okopera na yo habité azama mabe abeti mikili mutu ala boza ba relation habité yo fiba yeme awa osale loko abeti États-Unis yekutu to bwaka dans son abina seré na kati problème tabi akokima tanga soki perkit coalition panzani de panzani Fatia ken à Londres balobi longole la biso vital ka alobi c'est mon directeur yaka akena Brazzaville batune comment va la coalition abi coalition ça kita akena sane kineni Kabila bi c'est mon partenaire eh bien bayibi biso na nzela bayibi biso na ba costume te bayibi biso na ba carte bayibi biso ba umbu ya peuple toko continuer ka peka ko sa ba umbu ya peuple na lobaki yango lobi awa je suis quelqu'un de l'église nami batelaka po mutapo tanga pe busoba awa nde place po banda kopia biso ba 1000 francs bino boko kende to kabolinga na ndeko pe ya bandaki kosala kaso akamukie apesa nga ya koleka imilité na ye abandaki kosala ke se bapesi biso 15 000 yazozwa 5 000 francs azwi 10 000 apesinga alongwa une fois na mbongo batinda na yeba te alongwa de changu na moto aye kolukanga tina bandal kwa pesanga $30 abi pasta mbongo moko yaki yango babi na pesa yo na pesa na pesa Gilles. Si aujourd'hui pesa Gilles parfois koleka tamsu koloba komba passer kini na mabe il y a aucun jour parce qu'il a koloba komba communicateur mon amabe na considérer kabango tous comme mes frères otobundi ensemble pe ba edikenga bongote bala kisinga pe bongote ya koleka ya ko critiquer quelqu'un de mon parti croyant que ngana osamala ou non les hommes politiques à bien été d'ailleurs et aussi il s'en a même poids le leçon miya kazate na hôtel mandé. Voilà pourquoi na yaki na pe sa présent miyake ce qui va faire zali asa eloko pona parlement wana etaninga te ce qui va faire ezali ya biso moko ata na mwa reconnaissance amuke na zwa mbongo ya komela te na tongo ke na zwa ngo awa ata moloko esalama ata soki na ye te ntango bozomona ata singa wana bozomona te naza na bino il ne peut suffire maintenant na bino pour continuer à soutenir Bataboui. Un monsieur intègre, il n'est pas sain, à sa parfaite, mais à sa propre. Il faut te soutenir Bataboui. Na batongo na zongolu, Fatouba Kabelanga ta chemise na lata. Na kotiko salaka jamais irreconnaissant.
soki bomoni parfois toyete musala ezomema biso partout. Cela ne veut pas dire que soki na yeba TV ne orgueilleux ne batusu balobaka soko ye parlement te ndokomi lolendo soko ye parlement osa humble non. Lelo to bandi ko pusana po toyeba pendenge nini ya ko véhiculer message oyo partout. Papa ngana bimi na famille oyo eza ya ba médiocre ya ba malheureux na koli na vie ya kosanga baboti. Donc soki eza po na compte ya komata avion babiso bamisusu à côté esate na vanda na décembre na yoki balobi nanga préparer valise oyo kembandaka très bien eza capitale la province nanga mais nayebi yango te na mati avion nazoluka natala moto avandi pembeni nanga ndenge azokanga ceinture de sécurité. Il ne peut suffire pas. Quand on a tali muninga kanginga pe na okanga lokwa na charisme nzoka kotimbela nyonso yango wa nazomata avion naza na bafoto naolela kolela émotion ke na mati avion nake wapimba nazongi awa 2 mois après babenga na téléphone ozala na passeport bongisi yango pesa bongisa yango wana eza ba A47 ezalaka toujours na po ozalaka nango benga mutu boye kende boye sala boye songisa boye tata namona Afrique ici oh nalongwa wati Addis Abeba nakomi bu nalongwa Addis Abeba namona Oliver Tambo nayebisaki bino lobi nalongwa namona Sun City nalongwa namona Pretoria namona Johannesburg nazonga navandi bayebisinga bongama tozokende este koma nayoka yango na sango Rwanda nayoka yango na sango Bukavu nayebi yango te nautokenda yango nasali na so nalali lobi nango sikoyo nazotalisa bo il ne pas suffire pas yaya muta okanga azate Angela Merkel asapesi ngai mbu alobi ya sikoyo nakopesa ye mbote boye nayebisa yo Angela Merkel ok faci pe ifazongisa be pourquoi nalobi eloko wana nalobi yango po yebake biso bato oyo bato batretaka de gaillard zéro de gare inutile bato ya pamba bazolekisa ere na bango lelo IDPS azongiselinga fierté na famille yaya ngolo eza ngolo prezami yake omata ezalaka nango na temps eyebanaka te eza na temps nango mais mosala eza na liboso motema ya malamu eza liboso nayaki nayebisaki bino awa ndenge toza a cause ya IDPS au pouvoir nde Congo ezozonga nde Congo ezozala recadre yaya omoni situation oyo nyonso toleka nango eza loka moto abe na malaria bongo azozwa bakini olamuki na ntongo ezobuka yo mata me bayebi so osala eforo melakisi ya to oyebi so nameli na kosa soki akobika nyonso yango wa IDPS FIFA moment yo sobenga ye patin moment yo sobenga ye placebo moment yo sobenga ye marionnette Angela Merkel alobi voici la personne c'est que l'Afrique cherchait pas le Congo mais c'est que l'Afrique qui m'a manqué naomona Angela Merkel vendredi yaya lobi
idepesi FIFA yaya nakenda imbandaka na vya matindika siko na beta boya kimia te idepesi FIFA nana na pepo ngaba be oyo Afrique bandai koluka yo pour preuve le président union africaine 2022 SADC 2023 CEAC idepesi FIFA 2023 deuxième mandat il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tête ya Congo. Et le bin nango de kinanga utoranga sepeli singa abina 2040 Fachi empereur Yambo. Il dépasse FIFA. Na yebisi bande kona kwa na yebisa bangwawa. Colette Brakima na lobaki yango. Ne bande la pouvoir. Bolanda calme ya mwana te. Il est plus dangereux que son père. Mais son papa, il était plus intelligent que lui. Mais lui, c'est un démocrate. Bato ba osa ba sheba kole. Bango bakanisa ke Yuma. Na lobango na baranga na tongo shakishanga banda film nyoso Yuma. Mais na suka bosiloko. Adiuza. Il dépasse FIFA. Moment bino bosowe la majorité. Facha ibisi ba Congolais lobi tika bango basoma. Osali gouvernement lobi biso 65%. Alobi pesa bango ya. Kabila wena lobi pesa ngashi. Alobi pesa yeshi. Des chambres ngai mutuna majoritaire alobi soya. C'est dans la constitution. Il dépasse FIFA. Kabila bosani ke muto azosona na ye tata na ye. C'est le tout premier docteur en droit. Na kata droit justice c'est ça na ka. Il dépasse FIFA. Tango asongi na ndaku akeko consulter ba livre. Tango atali yango tata bandako yebisa na ba 1975 omoni bato na yambi basa bato ya mobu mbula nyonso nga na osala te na yebisi bango biloko mibale na bombeli o misa nasa te so ba meki bimisa na bango il dépasse FIFA. Comment le président de la République a violé la Constitution à Sengabatou sans que deux chambres vont se réunir encore? Ayebisi bango bosa ba petit chou. Bino bo ekoli justice kana yekoli mibe. Puisque moi na ministère yebaka ministère malamu koleka étudiant ministère na INP. Il dépasse FIFA. Quand on a 18 heures, bâtiment il peut venir se car. Mais na 20 heures, papa Kobenga lobby Fachi ya. Soit qui tu en as pétango c'est. Il dépasse FIFA. Tango beti 7 heures bimia ba beta kaboyete bimisa ya. Wana courte. Il dépasse FIFA. Wana étudier une pepe pongi nanda. Fachazo sa cour nanda. Avancez. Il dépasse FIFA. Batu babangi balobi makambo Congo Brazzaville ko sala mawa. Boyebi lisolo ya lisuba na sasunge. Facha yebisi banga bi lisuba yebaki politique. Asalaki le maye. Mengana yebi po. Na box. Soko moni ke muninga lekio na frappe yo lekio na technique. Tika bimisa pe manyoso ya mako. Fatia qui est à Londres, balobi longole la biso Vital ka. Alobi c'est mon directeur yaka. Aki na Brazzaville batuni comment va la coalition? Abi coalition ça kita? Aki na Sade Guinée Kabila bi c'est mon partenaire. Il dépasse FIFA. Wana nyoso wana Kabila sobe taka makofi na pa. Wana fachala leli na yeka ka corde ya ri. Akibeta na yo makofi na panze kontaka nango. Wana nyoso ya soloba. Kabila abiwa ke o ya sayu.
Martin Faola lobi pa Moïse Katumbi abi comme un président kolo baka ko founé na passé pas founé na passé te mais justice ça musala lobi justice c'est commissaire sélectif oh tangu fatia zo bendana kolale la corde nsoka zo bi malibanda mutu ala ndenge ni babite a na ngola to kangeli banse abeti na sambi okopera na yabite azama mabe abeti mikini mutu ala boza ba relation na habité yo fiba ye me a osale loko abeti États-Unis yekutu to bwaka donc ce nabina seré na kati problème tabi akokima tanga soki perkit coalition Panzani de Panzani il ne pas suffit pas coalition na ma et quoi ya kate saini akati la tala babi kikaya bin kawibo sawa abina yo kaka mutu ana samonga kikaya tula musiyasa il ne pas suffit pas ndeko batela moral pouvoir eza na maboko tokotika ngote IDPS abunda po sala makambo papa Kasavubu akokate makambo maréchal akokate makambo Musa akokate makambo Belili ya pamba ayokata koyoka siko IDPS a na pouvoir po sala ngo d'abord état de droit deux la gratuité de l'enseignement ko faire asseoir peuple asala kitoko yango bomoni to yebisaki ba combattant conflit à l'ingéti na maître Tony et sa conflité une petite incompréhension et Talibiso Basabana Yanda inspecteur d'Eric Osala Moussala Kito le lot Congo a commis classé 13e sur 54 pays bravo le lot de mener en toge maître Tony moi aye ko faire asseoir gratuité de la okoyoka ndeko ake po range na 10e riba tuba yokaye passer Gili Mutao semé conflit passer qui a je suis net très bien lelo makele silite miya kaza politique ma bicha sa politique passer Gili sa politique langage na yena journaliste zandenge mon côté ya sa londaku makambo ya koloba ya ko engager parti mais journaliste ça na indépendant il ne pas si FIFA peuple congolais bravo na bana mapasa wana mibali bravo na Nicolas Kasadi na ministre ya budget Aimé Bodji bravo lelo na musala wezo salama bravo pena bino tout ça toujours ensemble soki na yete bomoni muninga na ngana na kati na ye soki tenzali na tongo na ye na pesi apôtre Paul lobe loko moko kabola biso na bolingo na nzambe te lelo passé kila lobi eloko moko te okabola ngana bolingo ya IDPS na matia vyo pona IDPS na tamboli na mutuka pona IDPS na sana carte pona IDPS donc IDPS c'est tout pour moi je vous remercie. Merci vraiment, merci, pasteur vraiment mémorable. Zambé a pas yo. Merci vraiment, mémorable. De l'État, il y a escroquerie. Na misala mboka. Misala mboka et salamité. Alors quand tu tracteur autobengi tanki na lingala, oye kufa, bati yango couleur. Il y a blé le col ya sikame Ebola. Et que ça la misala na niveau il y a Rai, il y a Massina. Tous les informations surtout à la loupe. Élection Ezali 2023. Élection bel et bien 2023. Avant élection recensement général biométrique. Papa Sabiso carte identité. Donc une élection il y a père et de pour Namoro. Si vous allez pour manifester avec joie. Manifester avec joie. Manifester avec joie. Biso IDPS. Toujours pas gâter l'élection. Et il y a Mori. Et il y a Boudou. Et il y a Tongo. Donc il y a l'élection. L'objet de l'Anda qui les deux petits bonhommes. Les deux petits bonhommes. Donc il pang, pisse, pang, égal, il va être étranger. Basali, point de presse raté. Point de presse bidon. Pour nous attaquer fils du pays. Moi, je suis le Pango. Kolondaku.
ya Fatim botika ko distraire opinion botika ko distraire peuple congolais. Élection zali 2023 élection moko stratégie pour rejeter tous les tentatives. Il y a dialogue exalté. Donc il y a l'élection. Merci na papa Simon qui a gagné. Oya kati makambu pona dernier ya bakadi acclamé pour notre père spirituel ya Kibangiste. Seni ezate politisé. Seni ezali indépendant. Respecter indépendance. Yasseni. Abbé Donatien. Sur les Yaba. Abbé Donatien sur les techniciens. Yassani était diocésain. Maman Mouida. Merci de moi. Donatien. Abbé sur les donatiens. Technicien Yassani était diocésain. Abbé Donatien, Bomo Mouida, époux, pièce contre pièce, prophète politique, papa Etienne Ouamoulumba. Une minute de silence. Vous avez la poste à Kilakota, dans le bâtiment Moko. Il ne peut vivre. Batula paka, maman on a payé, élevé. Mon maman, oya zone ba mon maman te azalimbo. Combattant d'élite, pasteur Gili Bokola. Ceux qui mutu atombami poto tombolaï. Fabi surtout tomata. Tolongola ba discours moko ya mabe. Contre batuko nzambe matisi bango. Toza même moral, même esprit. Nous avons pour l'intérêt général. Pasteur Gili Azalaka équatorien, mais il dépêche de ce que dit ça. Ngamia qui est Azalaka Mumbunda. Mumbunda Idofa. Papa Ninamounu. Non, oui, on a gâté à sa suite. Mais toi, Boué, merci, Bima.